Vous comprenez? Vitaye likambo moni clair te bomba. Zanga mbongo batela si azaka na faute mais moi ça azaka na faute te. Faute ya moi si mingi utaka na mobali. Faute ya moi si yaka makasi soka azaka na mobali to azaka na mobali. Ba betre quoi siffler match bandika prend maliba les bandits. Mais comment ba banda pe bakabwana te? Est-ce bakuta na matata te? Wana nana e film. Ye wana nde donc aboya neki mokolo alobi toujours azalaka bébé azali donc asoutenaka bana asoutenaka bakanyoso. En tout cas na sepeli makasi ndenge tantina lobiawa moi ni kitoko ngona bino boyela wambula likolo bokende na liwa saboyeba ya boyine kokola lobia to salaka ndenge to tozali vraiment bo s'abonner na chaîne oyo kitoko makasi donc massivement botala to zaibele ndeko nanga pas journaliste vraiment na sepeli na bien makasi vraiment kitoko makasi chaîne na biso o vraiment kende liboso na mon frère vraiment kitoko baye ango ke batamongo basungaka ya nana efie me ayo eleki nana efie sungaka tabana babola nana efie sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu Boss abonné trop na. Boss abonné trop. Na planète nana et fille. Boss abonné trop. Na planète nana et fille. Boss abonné trop. Alors merci bino ki bandi konanga boss abonné na planète nana et fille. Vraiment ils chaîne ya biso nyoso. Vraiment boss abonné so bo monika ke tolia peta na kati ce qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de boss abonné bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment, na trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Montoswag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités. Planète nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner car au moins il va perdre de l'autre. On sait pas. Éternel, perdre dans les noirs. Ne t'en va pas, blindé mon âme. Ne me laisse pas, c'est peur. Reste auprès de moi, ne t'éloigne pas. Ne me laisse pas se perdre dans le noir. Reste près de moi, ne t'en va pas. Ne me laisse pas se perdre dans le noir. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. En tout cas, franchement, Naïfsaki Binora Rinombo s'abonner tellement massivement. La surprise à l'élo encore. En tout cas, votre humble serviteur display image mise à jour. Je suis avec Pasteur John. L'été a pété. Moi, Lélo, on aura vraiment le temps de bien parler avec Pasteur. Azawana Pona Bino. Pona Batunion Sobalingaraï. Bon, s'abonner massivement. Là, directement, je salue à notre patronne, Maman Nana et fille, notre patronne. Directement, je salue Barbie la Grande, Pamela Moussassa, Nzambaba Maman, Batunio Sobalingarabiso, tout ça, pasteur Nabiso, l'été a pété Pasteur John. Il est là avec nous. Nous avons vraiment un solanae à expliquer la réalité à Congo. À expliquer Magamba Garçon Basalaka. Encore à expliquer cette fois-ci, moi si à se comporter dans Libala. Moutola na biso yonde nanga to s'abonner pour que notre chaîne ait avancé. Pour que yonanga tout le monde aura toujours ma surprise. Je suis avec le pasteur. Merci pasteur. Bonjour papa. Bonjour vraiment mon frère, vraiment qui toque on s'en va pas on a mbote na bakisiko tu peux baquer. Vraiment à chanter na sepeli vraiment na ozamba liboso te na awa vraiment qui toque makasi na sepeli vraiment toujours très bien. Pasteur Nazo Seka
parce que nayebi que non on a ba surprise belé ya rolobelanga ya rolobela na bato baso na biso papa eloko liboso question na ngeza eloko moko yo moyi makambo leki na Congo to bombatea ya mamba héritier Watanabe président ya groupe na ye ya la team de Wata tant a publié makambo oyo pona yo tant que pasteur et tant que toli a pété et tant que mutu a comprendre makambo okolo banini te mon frère d'abord eza vindenge memana kaka mon frère lipo to mona lipo pe bimato lia komona lipo na miso eza pété pe kotina libomo sepeli mécanisme lipe sala ki uta na boulangerie comme na mutate kaka tia ko komelo na maboko ndeza ka pika pende na bibe pona nini kana ka izana likambo to yebelilité omoni ngana ko kamwe mena kamwe te ya normal lisumu na ende bimi na mutakala batu ba moni pe babetela ngotoli bongo ba basana we bata makaba yebite me bakansaka bango ba santu me basana makama mabe we bata masima yo za ndenge nini de faut sala attention erreur faute wana ngana pesa ngo faute pe bimi na poise za mabe soki za mwasi na imoko ya ndako o bazalaka naye et puis bien mebo lisumu ezate aza mwasi na ye wele ma ezako mwasi na ngato ke na hotel yo ndo funa ngake mukuna ngana mwasi na ngana hotel yango na lobi siko soki eza neti likangu pe wana sikonde ekobetsa libaku na mwasi oyo ya ye propre ya bala soki bala na ete yaki ndenge na bango to ko ka acte pour que bo publier na télé po ebele pe bazo publier makambo ba fanda neti liso na bango basaka pe makambo bongo ya kobata masabi soto yeba po ba publier te na te so comprendre yango na pesi chemin no ndisiko oyo ya yebi mi po eza bongo oh ba voler na ye na yebite selon ndenge kutaki ye oh as un homme qui se respecte oh ba yebi bien elongi na déjà image mukini mobimba ba yebi banzemo na bango na babare sala pe moi succès handicapé tala kaka donc na niveau na bango ba yemba pe batumine no bazo diriger ba pays tant batanga ba na munoko faut faire place on ande fakaza selon ngai na lubi pona mututenga vous comprenez donc ça il fallait que ça na ma crédibilité ko tala on a ngana sala na miso abatu déjà ça frère ezelo ko mususu muto ayeba na ta ko sala to mona normal so komi liboso ya bato yo yebana faut ça moi attention na makamususu kutu muto ayebana ezelo ko la même likamusu ba ko sala ya fo na quartier on a droit ko réagir neti batu nyo se poser mutu mais otalika ndengo yebanela na au deuxième aluba pour malobo yo ko loba quelque chose on a raison et ko za na mbeba pe batu ko capter ngo makasi ko le kamaloba mutu mususu ngaka loba po yo yebana nete so comprendre parce que il fallait que pesa ta kilo ya elongi na ye moko respecter ka tanzoto poto zanzoto moko il fallait pesa ta kilo ya elongi na ye respect ba mafuta ko pakola ça quoi kilo kuma ça ko mafuta ko pakola c'est que li mokeba pakola suna makolo tetika la ka elongi ate ke longi na makolo ba inani ba kola linde manka do ba pesa ke longi privilège ate ke makolo na nzoto ba inani et puis soko te mafuta moke so zo pakona elongi jamais tant que ndo lala makolo ndo soni sa mutu na sa pongi lungba kuna ba fo quartier na bino kuna mutu tondo komate pour bosser qu'il faut comment bino ka bosser ka parti puis boter c'est que longi boter c'est que longi so te ka pa nyoko man ko tambola yo mona makambo wana rien. Et puis mkolo soma mafuta jamais mafuta ko baktan lokato zaka muketo peka privilège ne longi turo lokato somi bananga na makolo mingi pona soki mankata to tikala ki muke jamais salima na peut-être ça comprendre chez moi de pona ko yeba ke likambe komeli ko komela mutu nyo so pe salimaka ya yende bimi mabe tanto so mona ndia komi na culpabilité pona batimisi zo so bango o basala ka mabe wana ko leka ye mais pourquoi ba komi mabe pourquoi yo za elongi yo zo édifier mukili mobimba il faut zana ba mesure. Nete so comprendre. Bon wana kotite maza mutaza mutu nde pesimba ke simbi moi si on a peso kabala na été où est le mal. So yeza mbaye na où est le mal. Mais ça que yo makamusu foti ngoma yo yebi. Nete so comprendre. Même bamboa ba changer bilamba te. Bazaka na poso mo nzamba sele bon ba mboba yako ba ki ba komi mitakala so ba komi ba posa nzoto. Nde ba timba to komi mitakala. Mais so ba tiko sa ba ko sanga na ba esili ba santo ko balati bilamba. Pour posa so ke esili ide ko lata pantalon pe e ye. Donc mboba pe mo na so ba sisi posa e azongi pantalon. Nous on est basé quand tu es beli bang. Tu sais comprendre. Y a mon avis faut comprendre côté on a penda base. Y a mon moni pour mes amis famille. Vite tiraka leçon na likambo yo moni pour échapper. Na ko peso conseil moko. Ko lingaka te ozala na lokumu mbongo mais ozana tina te na miso batu. Na ko sepelo ozala piaker ba chola ko na batu nyo même na famille. Mais batela dignité ki bomoto. Pour dignité ba somba rangote. Pourquoi muta ko tambola tolo polele mais soka bombika sexe na ye balbateka saki mutakala
baka ateka pena mutakala mais abomba qui partie intime mokola tabilamba complet ce ka partie mutakala tkali vide baso monango partout ba mona ke ala tabilamba mais to mona ki mutakala na donc mutakala pesa kwa carte électeur à mutu na te sona lo banini lo ba bien ça la attention comme na lo ba wana donc vie eza pe pete eza pe kaka mais ngape na bi pe conjoncture ko bimisa mbongo na mukile sana ba façon ebele yo pesa mutu faute njokande yo yebite nazo ba no frère ndeko mukile compliqué c'est plein na 100 francs yo zwaka selon ndengo yebeleli ko kota na ba vie privée karo ba tuto mona ndeni azwaka 100 000 liama tembele oke wenze na mbongo mukeba cholio molie ça aux en ranking peu problème tena mutu ki olia soso e bangi soso na lopangu ke soso kitoko solo kitoko menjoka zaki ya nyongo mukolo lia kitoko kama mko ba ko futo ba ko sengo nyongo tant to mona ko sona neto kama e soso betela ka tolo mardi njoka ne zaki ya ko nyongo mais aux aventuriers njo elexa kabino pa pamba ndel mo makamto ba ngwana mama e sengo na ngana tambola na moto bo tiola ngana mata desa iseti ona bige na futi tike na ngamo ko ke na bank semble na makamu so ezana ba condition si mabutu na mona nde makamu minene risque mais na koti na kara mutute so lingo simba kisi simba po ça mona mkete na peso conseil. Merci ben en tout cas pasteur je suis vraiment flatté non c'est qu'à tellement trop pour la marambozo loba pasteur siko étant que bateau balandara biso mingi toke na moi mukie na mamba héritier ngwa toki mangote parce que yangonde marambisa na Congo. Alors, siko pona yo pesi toli plus mingi osimbi kota mobali. Alors côté à moi si. Étant que pasteur. Te côté à moi si. D'abord, moni ngana tirer les sur makambo e bolobi. Mais ngana koti na vie privée aye mutu wana sali acte te to ya moi si te. Ngana zo tirer conclusion ko faire échapper ba misuba ko na piège à libulu wana te. Na te so comprendre schéma. Hein? Nazate pona na bao yende fautif yete. L'issue bimi polele tantôt sur pesa on a balance oui bimi ya soni mais tantôt eza 1 mutu monsieur bata ma to mona rango bien njonga ndazana ya 100 ke bande muni na te so comprendre de faux différence ka mon frère maka monsieur ezebele biso bisaka muibi ya kulu na po iba kitokange na butu ba tche na pusu ba tche kraka to seki aye bongo mutu aiba na compagnie na sa cravate to so betele maboko muibi penda mais ça muibi ya munene ozo mona na te so comprendre to maka monsieur faut to différence ka moni yaya. Donc moi si azaka na faute mais moi ça azaka na faute te faute ya moi si binge utaka na mobali faute ya moi si yaka makasi soka azaka na mobali to azaka na mobali sikoyo après vous avez kozana mobali na engagement abimi na mobali mususu wana nde moi si azana erreur mais soki moi si azana engagement te mobali yo tcheli toy akoyeba ndeni kozana moi si mususu na ndako pe ko mama rapene longi te et alors c'est nde mobali nda infidèle makamsu tala na ko batebela poto yoko tela kaka basi non frère ko bomba likambo to betango lokwa lisola ndoto lokota ki mbongo zo panza mbetu ya nyongo te sala mukambo zo mona sali la ndenge zo kindi de 1 moi si moko tabenga mobala linga chalitoyi mbali kanda linga mwasi siko soko zo kosa mona kombe biso mibali to kwenda ba fautif ko kosa ka bana batu to déverser bango banzela vie o ya bazo kende classe yo landa eti landa yo o chaizemi okima berer to mona ngo esengo potikela liba okumotanga bana lokwa ba nane te ngana mwana na ngiringiria amana ngazo fana yolo njoro lesa kanjo kanda soboka na famille mwasi so kutana kutuna mwasi ngo katela ke mangala menjo kande yem tasobo manjo to lesa le mwana siko yo vont ça la calme bo makanjo to sorate bambongo ke dotikela mwana na par mois to par semaine ozo parvenir ko zombongo pour ça la staff na basi mususu mais mwana no zo vivre kuna na passion diro kufa wow no frère. Combien de jeunes garçons basana vie à libabe ça karaté qui est au salapiaka au remettre bako pour soit calar le lobo bengo prêtre messe au tobo kaloko pinati belé c'est banakate si la malembe ça oyeba pour découvrir trufo bakana mai ça mai au mona na te. Pasteur John, franchement tu es tellement super papa ce qu'on prend dans les années c'est que non. Tu as bien parlé, na marambetali ba maramul solobi. Siko conseil na biso ba jeune. Ba jeune en tout cas ba jeune ba landako tellement belé. Ba jeune ba pesa ko ba remarque. Est-ce que jeune moroboye o ya fana tonge pa na bango ala muki. Alinga mwasi. Question ngeza boye. Est-ce que na âge nini mwana mobali ko proposer mwasi abala ye. Abala âge âge ya ko proposer moi si pour bala eza engagement motema so comme na point wana
nde âge ya kobala no pe koki siko soki engagement te bien sûr mais siko okominamo quelque chose na yo obala mo mwasi na yo yo kanti soko zaka na mbongo ndo za professeur obala mwasi na kosi yo jamais au moins en Afrique toza dévier na ba penser to kotsa nyonso na makamwa mbongo comme si on des résoudre de makamwa nyonso mukili orere même le so même na l'église comment ça sombi voiture li pamboli mais mutu msa na deux voitures na pota ça akotana mulongo prière ba délivrer comme na mbongo et un simple déplacement donc makambo lobi on lobi ya kobala ezaka te chose okoza na mbongo mokomina nous prêter ya kobala ko chama sina ndako ezala nango. Donc, au Tchama, si un engagement, mon selon ndengo mono comme une capacité. Mutumso moi na 20 ans, a un engagement moi si pas un sérieux, puis à colina moi si banuni na moi si. Mais musu sur moi na pas on a 25 à 30 ans, and aventurier. Musu sur moi na ka benga basi comme ça lingi bango po ba umel, mais on anda bala mabala en attendant. Alors benga masi ba lingi 6 mois ba bolani. Koboya na te yenda pour ngaboya moi si. Mon frère, nous sommes makambo clair. Si on lingo sala gaffe na vie kota na karo ezanga les retourner wana. Oko kufa na nzela vie ne comme écourter ba kosi famille ba lié yo. Moi na mususu ko mona ya moi si azana famille moko tina te. Bazanga mbongo mu continent bango makasi kuna caporal. Mais yo benge na kidi ba pa azana famille tina te. Pelo ko saka nini? So bango bazana po ba manka vie koti partout. Ozomona mama $10 ba 20 petona na petona na obenga petona pour veiller. Faut que fona lingaye. Oh, il faut na lingaye wana e uti na fin fou ya motema to eza na fin fou ya kota ba posa nzoto. Berere kotine mabala. E eza na 100 mabala na kisasa lati ba alliance. 89 ya ba posa nzoto mais ça ba ulingo libala ti. Pourquoi ba papa kala ba zo mabalo ezanga mbongo me ba umela. Ba kuta na basi kuta chaka litoyite. Batali age poussani famille ba kemboka sa ba la kaye ba ekole moi si moloko a brisque. Moi si na oye ba betre ko siffler match bandika plein malibale bandi. Mais comment ba banda pe ba kabwana te? Est-ce que vous matata te? Na matata. Yo za na temps ko tia moi si litoyi bo sali ba 6 mois inane boko na mariage de l'équipe bien tala ba fête, c'est de fête le kumu libale ke ba $10,000. Mais comment na ko umela be 2 ans libale mwanga. Ce qui mobali mabete moi si mabe. Comment na ki fiancé simba ki te bo weli ko kokisema kamyo so bo santi ba tumena kati bo ko mate. Ndo moni berere. Or na ko kabana wana ce qui moko za na faute panti wane Rolando lokola muto akoti toilette mapangusa ki te malati belamba ki to ko tozo banga mais ça pousse ni pembeni so le go refese. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. En tout cas franchement je suis tellement ravi par ça Jonazoloba. Te lui a pété. Alors directement la 5 na yonanga to s'abonner. To s'abonner massivement na Batman na biso chez le Pro TV, je suis tellement flatté. Papa Augustin, commissionnaire na Montfleury wana, papa lingare mingi so lui qui par Augustin aux bandora bien. En tout cas franchement je suis là la donne Enoch, en tout cas Terra Nostra. Bon mona papa langa. Question na ngezabone. Ce que tant rolo baboye, est-ce que ozo connaît ka ba garçon to ba fille? Pourquoi? Parce que ba fille pe à cause de mbali malobité. Papa mbalobe le mot très important le baboye. Ce qui moi si azolula mboka mombasa ni eyebaka pomso mo solo parce que moi si a sepe na mbale eta nga mbale moi ça sepe na nga na osa nini donc mitika non te olobi na yo bien mon frère makamto sana ngo ezali kambu ya Caro Adam faut respecter Caro Adam moni damba sala ngo so ba sali ka Caro Adam ba ksema pisi moko tous les matchs ko takaba manka to za grand amiste comment mo kani ba ksema si madame et aux accords risqués. Et puis, na damba kabolaka 20 bouchons. Oh, matoki. Et puis, tous les 20, il y a une union organisée équipe, mais Moussou Balia Maka, Moussou Bakomaka. Moussou Peba Kangamaka coin. Dengue Vieza. Donc, opportunité à vieillir là tous les mouts. Et puis, na vie sur le quotidien, Mouté comme Matera Mouningati. Tika ko za autorité sans Moutouna Makololikola avantage, mais ça, match facilité. Si. N'attends pas quand même qu'on a. Comprends, papa. Vie. Tant on a dit qu'on condamne, la personne a mis une faute, mais il n'y a pas de courage à Benga Bassi. Si on nous prêter, nous avons par amour. Mon frère, nous avons destiné à échanger, moi si engagement, moi si nandako. Yo landi sentiment ko 500 autres, mais ko tia moi si nandako bomba et tibo oumela et personne n'importe quitter. Si papa. Ça peine. So ezaka que so ko mobola ndoko ko bomba moi si te. Nde tous les patrons ba tia ba si nandako mabale kabona te. Si vous avez un patron, vous avez un patron, vous avez un patron, là, nini. Donc, comme ça, babola, neti batumoko bazarana manka na vie bazange sengo, comme si panzambe ba yebani mingite, bato tu bazoazoa, o ata mutazona ndenge na eka kanzamba yebiye. Bobeta fokop.
or kozanga mususu ya mutu eza ete nzambe nda tinde na limite wana na misu na bino kosepesa bino eza kola aye fourmi na zamba ana tina te defa bino tous les nyama po bokonyata kokufa mais azo participer na ki fourmi pas contribuer zambe kende liboso donc fourmi na nzoko biso to pesa nzoko fa leur pas les cas munene fourmi muke mais na réunion ba nyama ba pia fourmi ki talo kum so za chef du quartier zamba ba pia ke pe respect pourquoi ce bobo étant ba sanga na 8 ba mateli bino quartier na pe bokima po ba silika t'es sans comprendre chez moi la donc comment papa vie keba contrôler ba périmètre tikata na ta pesa ka mututu chance ya ko s'exprimer malgré tout vie ya kuta inango mabe na biso muto moni atanga mingi oya bonga ndo ko pesa ki camarade makasi o mona ke lokola neti to nga ko sous-estimer makasi or faux nzamba yaka na makamba kitoko ne bande na kota faux po pesa bino leso mko simba po mona ga nzambe na msa bino fisco to nzambe nzela l'excellera batune na vie pas comme c'est bango batu ezaka nzela moko na mukile za lokola faux nzela na mukili poto mona simba atanga trop diplômé graduat, licencié en droit français belé, anglais coup de kolobate, akenda ba voyage belé, wanande, ba mona ki kote mukilo za na 85% réussite. Or et pas nzambe za au contraire. Nzamba ko yebiso ko zala mvoa ma me ke tindo voyage mingi ya mboka. Tango ba tozo tala jo lingi mboka trop hein. Bazo chola et pas bi ke côté ko bonga faut que ne ka ba Paris, Londres, États-Unis. Or nanzela mboka wana, tango yozo kende et pas ba tozo mona ki waza dénigrer. Si vous avez mutu malamu à partir de la difficulté ozokuta nango na ba réponse azopesa yo. So kuta na mutu moko toza piake rozanga tina respectaka yo. Ce qui fait mutu wana na vie chai parmi batu babongisa yo. Conseil na pesi yo. Même na famille na bino. So kuta na bato ba pesa o respectant ozaki na rien. Atoza piaka me bazo fortifier na maloba ta kabeli yo te. Ah mwana mama te courage ko simba kende mutu wana elisi yo. Soko bongi ataye na 1 heure fungole la porte. Pour qui ça le comme profiter na ba famille. So ba monelo ko mona mutu na ote même ko le fufu na bango comme ko compter. Eh zaki mukia to zana ba paya. Mwana bango ba ke totoke tiko ba ko tuno ebele de po ba peso fufu li force ande ki boy na ndako wana. Ya komba bako o moni salite te. Eh ba seni mtoko sala za ta komo kosa bana baninga musala te pangusa wa yaya. Wana poko tima tike na fufu nzo ande ba sali so ki boy po ba futu ba za na société. Ah pasteur John franchement je suis tellement ravi. En tout cas, tous abonnés. Pasteur John Azawa, c'est-à-dire que non, il vient souvent à Zalawa. En tout cas, tous abonnés. Tous abonnés massivement. Maman, na fille, maman, Sala, et ça tellement bien. Je suis le Pro TV. En tout cas, papa, tu parles tellement bien. Au sol, tellement bien. Au Pesbatoli, à péter. Et c'est rien à comprendre. Alors, papa, concernant moi, question dans les abonnés. Est-ce que moutou normal garçon ou sosan na musalate tant au lingi moutou que tu manques parfois que non bolingo et quand maka nambon ou pas parce que quand tant on le c'est comme si que non bolingo na yo et quand maka nambon il faut un nambon pour offrir un moutou parce que tandis que JB pe na le bas que non riche ou pauvre moutou en a droit à bolingo alors tant on a nambon côté na lingate parce que nambon côté kutu vrai bien muta osala bongo na obetele maboko kozala sans faute na miso batutu na juisa makambo clair parce que je comprends mais better no kateli kofi o malaka neto batnyata ke likolo ya alors mo faut pas finoma ya moto o mona te kesaka ni sur voiture succès qui fait makambo akaleza toujours différent na lelo mon frère nous ba no vrai bolingo lelo muta ko sa ote tambola pamba akosi yo ko sa zarde te ozana ni 100 francs ni nini. Ou que nous sommes moins sur ligne pour en venir. À Koboya, et bien que tu vois qu'il y a en attendant. Au mato kita, libala neko comme na soukate. Et ça quoi chambre rabi bamba. Toi tu as un titulaire souka ou refait dans cela. Et on met à kanu. Pas qu'on charge te. Vindenge zawana. Bolingo tomba bien tambola na mbongo ou bien ndo babi ya ofele. Bolingo koko linga mais est-ce qu'on a ambition pena courage ko luka ko bimisa mbongo ko bomba bino bokende. Mabe ya lelonga na chema si litoi na chena ndako. On a la courage de laisser chaque jour. Combien de mibelles va comme ça basi na ba copie ba famille na ba pa na bango. Petit petit to piaka ya na bino maka za député. Ah depuis pas na ko tala peso ta ko peso pe ma $200 yet. Yo ju mwana batu na ndako pesi 100 francs te ba ko tikela oye o mo ko te ba diabo ya na bina député na kinu taleko. Tata mo sa te kana zanu mamele na bino. O ko beta tourte kuna ko so ma $20 libala wana ngana ko tikelo sala ngote. Nalobaka naza mobali na kokufa mobali na koza charge makamuna ngati suka soki esimbite na koza engagement te
na kosepela bamona nga na bala te ti lero kokana zwi nde na kosepela et puis na mutu abota bana mwana suka koksi 25 ans o abotaka fan na oyo akobonga na retard akobota mwana moko koksi 2 mois so bakena na réunion batu babota batuni banani babota oyo adema kobe kotombola musepe mwana zana no bébé alors akotomba ka musepe ata boti na retard mais baboti na te so comprendre vie taye likambo moni clarté bomba zanga mbongo batela dignité komi cholisa te na miso batu likolo eloko moko be pona mbongo samba mofa na biso vrai yango moni likolo mbongo apressé batu ba mitandi na makamsu bakanaki basala te ekomi ko betse batu ba mabaku nzonga nde yangani te condition de tindia sala bongo wow na te so comprendre donc faut faire attention donc moni keba ye moko na zo peso conseil et on ne saura que non la na kitikwa la soko mesene bando lota bando ta kitoko kolika mtala une éponge mais ba nyongo. Merci beaucoup, en tout cas, franchement, vous êtes tellement ébellé. Directement, je salue famille Pindi là directement, Nisha Pindi. En tout cas, na pesi bat nyoso balinga biso nyoso mingi bo s'abonner, famille Pindi bo s'abonner. Grâce à Kikamba, Dorcas à Kikamba Yoyebi, tu es toujours ici malgré. Là directement Bernard Moyuma. En tout cas, Bandego Oyanga. En tout cas, je suis avec Pasteur John, il était à péter. Chez le pro. Marambo, na oko kangote, ya charge. Bon s'abonner, pas maintenant Moussa Santa Barbie la grande. Bon s'abonner, Terra Nostra, bon s'abonner. Papa, qu'est-ce que moi ça là moi passe mingi. Donc on a un Claudette. Tu as une question, display image. Tant que tu pasteur, tu as une question. Claudette Pinzi, il y aura une question. Question simple. Papa, est-ce que Bolingo, ça rapport à Batu Oyo, ça responsable Olinga, moi si, on a bon Olinga, moi si, ou bien Bolingo, ça que non, quand tu sens que non, tu es amoureux d'une personne, Olinga moto, ou bien oh c'est la raconte comme un bongo, c'est ça ma question. Et ça rend normal, mais Bolinga babola, et ça le quoi chambre et tout boka trop. Bazar on a confiance, c'était pas on a fait Jamoulaï. Et comme arrêter, quel que soit. Et comme arrêter. Papa, Bominga. Voilà franchement même ngamba tu akamwenga na seki na katani. Na biso frère, comme arrêter. Mobola, monique projet Mobola makasi, à moins que c'est la responsable ba comme mire. Surtout la génération oyo. Rien. Non ba no frère. Zola mutanza le boya mikata ko be bati, mais so bando to na timbela ba défaut. Combien de basi ba pesa confesse na mibalo balinga ba ya piaka, tant mibalo comme mona moi clair. Ba changer idée aboyo te moi sote abala mususu nazo ba no frère ngana moni ka ona ta dika ya ba jeune balinga basi na ba jeune ba okola bo moi si abotele bana ye ba commune moi si commune ba 30 ya commune ba 34 ans aboyi moi si ba jeune frère na ndeko na ngamoko propre na kacha lopango asale loko wana to pexenyo habite yete metala ndenga bo maka nzoto na kana banzele kola lumumba metala lelo ndenga zo bandenga changer to komo kamo. Si tu filmes la série, on est dans le lac. Eh, yo muto bongo ni boy. Moi voilà comment on a que moi si anuni avant hein, yeah. Panini awela. Ibilo kwa na mingi na pesa ngo confiance na mindele. Mundele soka lingi moi c'est depuis bon moi na banuna kanaye. Africain ezara, nazo bano vrai ezara. Ezara ouais ba congolais ou tout ba africain. Kala mingi na ba papa na biso ba génération ba botera biso. Mabala wana oya ko umele esila na ba 70. Donc à partir de 70 kufa. Oh, bah, 73, 74, ce qui est ça, moins rare. Mais bah, jeune goût à l'élonde. Bêtise na bêtise. Donc, on a fait nos frères. Remarquez, Moutoukak. Au moins, on a même l'église, bah, frère Ming. À Balara, moi, si c'est la piak. L'intercession, je peux chéri nanga. Pas à piak à Tingami, à tenter habiter au soir. Tant que Pambola, na boya, na balamoussous. Moi, sur le bagan, ma pesa kaoye. Si on change d'engue, nini. On retourne à Nan. Kanga Mounoko. Oh, comportement mabé. Oh, bah, c'est qu'il faut choix. Oh, t'as la bonne pressé. Que banzale les billet salé, c'était quand moutema. Biloko a poko ko zakitoko par rapport à billet li olaki na moi. T'as la ba kabelo. Lo so mafuta. Oh, c'est un sport que relia ngoti lobby. Au bête on a 10h, au bombi musole na poko. Lo so mafuta. Pose na choix musute. Si tu te comme na ba 17h30 boba kabelo. Maman na play à soso pendana loso tona makemba tombisa mai. Wa masekite est-ce que okobomba loso wana? Olbani boro na laki ezaki penda fotika na boaka. Nde babolo babala vent na ba projet ba komi na basi ba boti yako timbla. Vieux sande botanga ngindi. Momio na moni yesute. Pour qu'une personne arrête sur la vie,
moi na mbal tout moi na moi c'est question wana franchement pour na clôturer question na ngai pour nous réussir na vie toli a pété te koresi na vie ça courageux longola sonyo réussir vite la ka courage zo même pose 100 francs ngana ko ke cop e betio liba ko cholinga mais n'a pas tant notre chasser na kena on ndako pesi solution na zo vivre combien va fandi ko c'est la paix bon na tefi ba kanyi maboko ba nyima kama minene mais so pensa bango libaku pia ka soke le ko tonga munjo so na quartier pour moi le quoi garde corps ko c'est la mututu o mona na moi la ko mona masa na pisanga desana pepa iniko o manager abatu na zo bisa so ko tanga mutu na moi un coopérant ba kanga mfutema na mutu na été pas un challenger un coopérant pas lingambula tongo te zo kange journée ndomoni ya mwana base donc ndomoni kwata na vie foza la yendi donc nana ki na nani bagara challenge vie bima zo bana miso abatu pour gagner procès normal na pourquoi ndengo base et puis coopérer na moya tiola makana moya ndenga zo tamona tanga zo rapport ke fa na kwa so mela moko tout le mutalika so zo tala ba ni mukile là bas bango merci je suis tellement ravi en tout cas franchement je suis tellement ravi bato beti maboko bana sima ba leli pasteur John quand je vous parlais en tout cas ton lobé ça un grand garçon en tout cas beau s'abonner pasteur John aza na bombi yende yanga en tout cas pasteur John yende yanga papa en tout cas na chitete po oya na chitete mais du moins moi eloro nini yo bombeli batu oyo basabona na chaîne oyo o bako s'abonner toujours chaîne oyo limo li ba moko pona bango ta que moi c'est ta que mbali mode toli wana simba ya moi simba ya mobali ça la biso bien problème ça que toli a pété sa base à mututu c'est sentir que oya kindengo ya oyo ko tindo sala na motema pona ko gagner lipa vie sala mais écoute alisumu na katité conseil yango wana na vie mutu mususu ba peki senze la zo kende to monaka fombera na suke botsa bango bien combien de joueurs ba beta bali na famille ba salaire no ba bio mwana ba bebia komi voyou mais na suke tan kotsa mongo likatu batanga ba sepelaki combien de batu ba sala musique to mona bango stinate mais lelo nzamba sala pe na suke bazole sa famille mutema no soke tindo selo ko mo so betsa batu baku tingama tant que changer ba ko pesa raison na suke oui la donne zoyoka changer destino elioté ba para boko botanga botanga mengana bimina nzela ki fayi bocholi mena suka ngana ko sofe subino ke bana vion ba chef banda ko nyose sele songa balabala bango to baza universitaire te ndako ba coopérer pe baza ya ba courager ba prêter baza na visa la mbamba molene nzela lipa chela ngomiso zalo ko la muto ba la ke fufe za dimi ata mo pa ko tala ya kendo tiketi na porte le pangutin a raté ako saka na zoka chez nous pas na yo talo jeudi pour sera ki akoti na manka ça l'effectif à challenge à vie ndengo base. Merci beaucoup papa, en tout cas franchement on peut se conseiller mot très important. En tout cas pasteur franchement OK nanga likolo. Pasteur, question nanga ya suka ona otuna sute. Parce que en tout cas mission comme na suka et là on est sala kena ba mama bokilo ba ina basi ya bana bango ya mibalité, c'est ça question. Mama bokilo ba ina basi ya bana bango mbete mama botine tinga display bo ma olinga mwasi na ngate. Ça les marathons na comportement basi ebele ba mona ka mobali soki ba kutai na ye comme si ba salela ki ine tadamu na iva te foye banzela lekelela mama na tia nunyo so moneti na te pour mobali atanga comme na speko le ka mama na nde asala nyonso mobali wana koma na niveau yo lingeleli ye parce que basi mingi ba bi ko sala reconnaissance ya ko to sa ba mama mibalité akomisa ko la mbanda or alingi yo za mwasi na ye mais mama na nde abota ki akolisi ye. Parce que y a des fois dans un système, il y a des maman à l'aise pour la image, il y a des gens qui fille belé basa bongote. Or mabo kilo à mon amour na ta comme na 50 zaka bébé. Atala kandinga mona kem ko la sumbela na makolo. Parce que basi belé ba avec loko na ti on a vie ça la tension puis na pesa mibali mingi faute o ba kaba bolingo tout pas basi mais ba négliger famille. Nga so linga famille non maman no pesa ke respect mais to lingi mo siti na 100 batika yo. Et on a une peu mobile à massi mal à l'aise. Mobile vrai faut pas ça massi mais argent de poche. Et à te ça peine bande ko ba ko téléphone mais bango si que fa benga ko moi na bungi. Te. Libali comme la massi wenze na papier on dira ko bunga. Ngali bale ko vinu matin. Moi si faut checker na harmonie. Moi c'est mo pas je vois 20 000. Oh wenze ko be sela ngabi ilo mo ya 2 000 francs. Bongo 18 000 c'est ka longa. Moi c'est comme ça député sans postuler. Bozoyoka maman bozoyoka. Périmètre. Ozomona tom somono tikele mambongo wenze bele omona tango mona ko tikele mbongo va kende wenze ko ba camarade ba porte muso ba chaki munoko ke yako pomo nga tokende ke wenze pomo na ke mbaina nga pesinga mbongo be tamba ko mana wenze ko mi fier mais ça so ba ko benga mabo ya ko kende ezate mbongo ko yakoka
ozomona kutu baningane basi bakoyeba manager wilikio eza muke somba wilikio okuna or bango te mutu bakolia mais pourquoi bakoyeba manager ko bameme na bango sombeli bango ozomona c'est ça pour bapesa au respect na lopango eza te ko eza kana musala bureau na cravate diplomatique owoke okendaka na tricot ekitama ina makila mais soko za coopérer ko bomba moi si ko za na valeur ko lekabata ba cravate na quartier merci beaucoup éviter c'est mon carré merci Pasteur John, franchement tu es tellement super papa. En tout cas je suis tellement fier de vous namonio na sepeli. En tout cas bon s'abonner Pasteur John Osonga akozonga kaka po azali akozalaka toujours papa. Mot de la fin, moi conseil ya suka na moni ke ba bengo tellement trop ezalaka te mais okoyaka te na pesika ka bambote belé na bino moko na no des infos pour yambinga c'est pas kitoko. Merci à wana mo fleuri vraiment na sepeli susu na ndeko nanga moko boye Mel parfum ba parfum ya vrai original na France yependa en gros en détail champion Afrique Europe partout ndeko nanga pepele tant bi Mel MEEL bino moko boye bi na pesi mbote na ndeko nanga wazo sala kena koma William Anwana na Strasbourg. OK na bisenga okende ba bisenga okende komi pembeni ba bisenga okende ko ba texasa ba leka tembe tant na robeta crochet na poto na okanga photo na Tour Eiffel mais na linga tena tellement libosi ngona sima po bolba auto sali montage na studio na okanga penda photo na simbe benda Tour Eiffel on dirait mwana boy papa ki musala to ba okanga ne photo modèle wana po so tali open et tout faire ngaka pikwa ma po bo sa confiance donc ina ibisi bino ke bas na sa dana nzela carré to kota ki maison Schengen tomber na ba mindele na banane et passer ngo yeyo vraiment le kelinga na o sentir que to le pété un monde entier vraiment na le labino William Manwana bati ko vraiment merci à trop na pesi mbote na ndeko na ngai Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud bati kayo na pesi mbote na tous les tolé peto ba bongola ngona français le roi Patrick la Villonnière boza ebelé ba le prof allait bon en français ba ya Léon Kabasele donc ebelé on tout batuka tolé peto na Strasbourg vous comprenez ndeko na ngai régie donc ndeko na ngai régie le cerveau bati kayo on a pena mutu ordinateur donc nous sommes offrant tant qu'à mukuse po bokomi tellement ebelé na zendenga koloba talaka tina ba goma bazo benga pas ça awa to komo cha YouTube libanda na TV plein moko to mona to ndire église ngana habité zaka to la pete ngana base yo moninga pende moninga na boya lo fundu mais c'est zéro zéro zaka nango chiffre linga makate po za zéro mais so lingo senga mbongo photo ni c'est zéro na sima pa pesa chiffre na kilo donc comprendre quand on a biwana donc ils allaient à l'aise tu as vu kakate to ça na pesi mbote na ndeko na ngai Stéphane Baya na pesi mbote na Nancy Bondo na pesi mbote na bino nyoso bolingaka nga merci nzamba pambola et sans oublier Coach Chisno na Londres batika yo pena soko benge nduta dada plus 44 74 24 02 54 37 na kango kutonte to fanda baba mo na Londres yo mo tala cardo na le labino tout fort vraiment bo s'abonner nzamba pambola na bino tout na poto na za pembeni. Sans oublier ndeko Aimé Luemba moi na Luemba sana ba séjour na kina otokutana ki bato boboto ba mingi te ndeko boboto ndeko basomba boboto te mutako sana milliard maka motema ba kabakate so mona zo kabo kanza sana mbonge blencho ndeka mukena lingaka kabola na batu azo battre kokota lola na ba séjour ko vivre zamba pambo. Merci beaucoup en tout cas franchement tellement ébélé Pasteur John en tout cas franchement je suis tellement ravi là directement je salue toute personne balingara biso bon s'abonner massivement là directement je salue maman Nana et fille notre patronne Zambaba maman une grande dame je salue Chilo Pro TV la Lona Yonanga Bongo Gilov Bongo Enoch Bongo presque maningita de langue Bernice de Imara Nalobanini Shuga Lokolo pète en tout cas nazo ça soutenu Pasteur John le bar est souka on a le banine na simbo te pena les caméras na biso Gillo Pro TV le manga vraiment kitoko makas yo mo pe sous espère image tu na sepeli makas vraiment kay na yo kitoko zo motiver pe moni quand na batan belé na pesi bato ba zo landa kuna na ba tout en tout cas mon frère Mobimba en tout cas Steph Mobimba en tout cas maman balpo ba sepeli ba tout na sepeli Pasteur totalement ba tout ba sepeli en tout cas et ça la bien route passer totalement mère pour ça na ko mambote ça la bien et ça la biso batu balandi biso tellement ming mère azalaki mère patala maratro maman mon libolo ba moko ça la biso no so bien batu no so bakoti boko takola dona yaka ko ça la bien batu no so bakoti et ça la pena bien c'est famille en tout cas merci beaucoup
Merci beaucoup. Je suis le Pro TV et le Rosali. Encore, vous le suis là. Ango ke batambongo basungaka ya nana efie me ayo eleki nana efia sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga baboti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolimba te kotika nana efie motema malamu Bosabone trop na Bosabone trop na planète nana et fille Bosabone trop na planète nana et fille Bosabone trop alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana et fille vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc nanga bokota bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base. Vraiment, na trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Montoswag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités, planète nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner car au moins il va perdre de l'autre. On sait pas. Éternel. La pasteur Obino Bolinga kana ebike Angola vraiment boyebsanga bo sepela kana fort bolela et non pasteur John yeyo toli a pété. Ya pété donc on a sabino ezana ya makasi mais ya pété pe yeyo azali boyo kibino moko kitoko ya trop to sepeli mingi pasteur John tolia pété biso pe tolingi yo balela au monde mobimba en tout qualité ya no penza ezalaka wa ya pété to